mentalité à l'homme noir, l'homme congolais. Mais à ça qui est fort, mon côté pour changer en gros. Babundi c'est par rapport à quoi? Tant qu'il y a le pouvoir, à 5 chantiers, le matériel est au ligne quota. Posant nos circuler, libanda va payer étranger pas mindele pour pas débloquer en moment ceux qui bloquent il y a pour pas ça musala. Et ça qui lito opposant mando ndapo pas bloquer bloquer là. Ce que lito pe o la muka osala pour bloquer musala yo. Fait ce que dans la fati. De moins que événement qui présent faut prendre conscience que il y a une charge à libération en Afrique. Et dit ce Congo bongi revolver et Betty des Afrique sont sortis. Ça dit sauver ya Congo pour l'instant et ali fati pour une charge ya Congo. Depuis Congo bongi Afrique mo bongi. De mon communauté internationale, la métier national, ba itiza église catholique mais ba bomba na sima. Pas ce Congo za métier national, pas ce Congo za mobutu te, et ça Joseph Kabila Kabangi te, et ça fait ce qui doit à 100 jours aux élatés. Congo bonga à 100 jours te dans 50 ans. Normalement tu peux ça va 10 ans, à 20 ans pour que ça monde dépasse. Tant que ça démocratie, muta abimi à voter battre candidat unique Yemokoji. Janine on a carte à parlement. Et ça agir devant Mundele. Au sein ces élections Mundele a considéré à tirer mon honnêteté, et ça agir de mon religion. De nous bloquer le président africain. Le président africain, il faut prendre conscience que c'est un otage dans le côté religion spirituelle. Et indépendance spirituelle. Neko Isasu, Toyokio, mais l'accusation est un peu grave. Comment on a makambo ya passation à pouvoir entre Ndeko Joseph Kabila na Ndeko Félix Tshisekedi. Kasi, bakonzi na biso à chaque fois que ce ba commis na pouvoir, bango mokonde bakenda koluka mindele ba koluka bango te po bakota na ba science na bango mokonde bakenda koluka bango. Mais siko nini bino bosalaka, nini bino boteyaka bakonzi wana. Parce que malgré papa chef spirituel non papa Koussou, c'est vrai tout le monde a mis courage le question betando ikete. Mais yende azali parmi bato ba ne olobaki non Kabila azali mokonzi ya suka muso ko yelsi Kabila te. Bien que peut-être Mikolo to éviter qu'est-ce qui lui est arrivé, il n'est pas assez plus pour parler de ça. Mais prophétie to lobelana no prophétie parce que poto koma nesika oyo au devant saki. Oyo papa Kimbango alobaki kozwa 4e président akosala makambo minene akobongisa mboka bato kotombola mboka bato bakosepela bato tout ça expliquer na no biso vraiment contenu ya prophétie wana za ndenge nini. Prophétie et le caractère prophétie et chouati dans la lobby que réincarnation ya Kimbango eza papa Koussou par rapport ya spiritualité na za connaissance na za na azomona kezo balana so bandi bien la religion mutasimbi religion africaine za papa Koussou mutasimbi physique et politique za Kabila. Et Kabila par rapport à quoi? La prophétie, tant que montagne c'est quoi? Professeur quoi? Quoi enseigner ba noa, ba kolinga te ba otia ikate. La physique, 4e président quoi? Pas qu'on mettre fin à la dictature, la domination à l'homme blanc. A vous allez lengue. Au moins na ba président au tout ba na Congo ba 5. Na bango tout 5, 4e président a su pouvoir à 29 ans. Donc quand il pouvoir à 29 ans, a ko rumela na bo continuer. Na ba bia a rumene na succès pouvoir en 2019 té. Prophétie est continuer à prophétie pour nini. Prophétie les kakaté. Makambo mindele basalaki Belgique azana nyongo ya contentieux ya Congo. Mindele ba kwa senga pardon Belgique na 2021. Faut prophétie ko ça va pour nini. Pouvoir mindele silaki na 2000 ans. Tant to ko balobi 2000 ans fin du monde, 2000 ans fin du monde. Ezate ba mona ke mokile suka 2000 ans par rapport bon continent ba reine ba ko l'homme noir. Te comme en 2012 ba gangi susu fin du monde 2012 mokile ko fa 2012 ba otanga ba signe ba sperme mokile ke na 2012 bango bo konjama aussi là George Bush journaliste Bambie Chaussir Batila Pape Kal Sarkozy ba bende loboko ezama mo bref ya bokonzi ko sila yango wana ndako ya France eziki Notre-Dame na bango wana etumbami Californie zozika Chine a commis qu'on diriger guerre commerciale, Chine a puissant dans le commerce, Iran a l'arme nucléaire, Russie a pu mettre le gaz, il a déclaré 3e guerre mondiale aux États-Unis, l'Union européenne qui nous a l'Union fait la force, crise de côte en France, gilet jaune, l'homme noir devient blanc, blanc devient noir, passation pour pouvoir et Salemi, Moutoumou une balobi nomination à président Yemoko soit 10 ans de Baoloba, et pourtant à sa président. Toko na place wana. Batu mingi bayo bazaki na elikia ki 5e président na ndenge bande ozela prophétie wana o bisunyo so banda kolobela tomoni élection esalemi Ndeko Félix Tshisekedi azu pouvoir Kabila alongwe oyo bino bande koloba te alongwe na place wana prophétie ko kisami te Dédé
makambo oyo elakisamaki kino mokonzi 4e président kosala makambo ya minene bato bakosepela bato bakolia pasi na pasi kaka bango moko nde babongi professeur kokisami to ekosa professeur kosi lobela biso na place wana botala basini ya professeur nazo répéter bolimisanga nde nazwi lokota minde na obakisa lokota minde na kati nazo répéter à chaque fois que makambo nazo loba bozongo na lait spirituel coutumier akosaka te coutumier aza juge coutumier aza voyant coutumier aza professeur so benga nganga nganga eza ngangula munganga eza muta mayele nganga kisi munganga nganga njambi so mona beli okepa nganga njambi nganga kisi munganga na pharmacie enyo ba bo réponse ngeza boy botanga mi beaucoup plus na ngambu lait spirituel 4e président bilembo nango asali beaucoup plus bolamu mais bato monité nde bato ba kosepela Kabila alongola pouvoir atiki Congo na nyongote nyonga mindele te afuti ba nyongo nyonso na ebité so na kosi bato ba vérifier bato mayele ba homme politique moko eseka bwana ki boya 4+1 bato ba arme ba 4+1 quelque soit ba yazwa kité 4+1 meli organisation ba armement bitumbana za métier national ba mindele carte zaki ba kabola Congo ameli 4+1 ameli ba FM mindele asangisi palu kizenga so kizenga yaki te ngeke za risque asangisi kizenga asangisi mwana Mobutu sanga Mobutu le oyo tiseke batika ko batiseke le père atika ko la Mobutu te tia ku kufi bakabwani mais asangisi bato wana mwana ya Bemba le père de Jean-Pierre Bemba azo reconnaître Kabila tisi kwa likamba TV mais ngeli le kinga mutu on a za politicien bolimi si ba fait bola organiser l'élection bilana kende ko pouvoir de père Kabila et kaza Kabila zaki na pouvoir za politicien ça n'a rien à voir avec le spirituel de Kolumumba et là ba spirituel bon to le spirituel Bemba outil prison aye le premier août ceux qui Bemba kitaki na Gemena ba pesa kitaki Gemena et ça qui jour de mort le 1er août mukolo bibembe fallait pas respecter ceux qui Bemba zaki vrai spirituel avec muto maili anga ça monter le 1er août na Congo te pour nini eza mukolo ba cimetière bibembe ou bien na kitna Gemena ke ba moko kota cimetière papa nanga ou bien na oyate mais jour wana tant wa kitna Kinshasa likolo était arc-en-ciel batabi bokondi nango wana te et donc ça qui bokondi bilembo ya bokondi babota makalango na pesa ba raison OK Kabila sai bola mpo nini atiki Congo na nyongote asaisi élection na mbongo ya mindele te na mbongo biso moko propre président bimi passation pouvoir esamisa makila te minde baliganga pouvoir no surtout avec Kabwana au compte Afrique et senga makila to président qui ake na prison na kisa na Côte d'Ivoire 5000 personnes bakufi Barbo na Ouattara na Brazzaville Suba na Sassou mais il fallait pas awesa les partir des autres on a les makilé sopana bolamu na Kabila o ba reconnaître lobby yango wana to comme on a place on a passation pacifique mais yebisa na biso secret ya mission ezalaki nini soki azalaki na mission moko spécifique secret ya mission ezalaki nini mission nani ya Joseph Kabila secret mission Kabila ezalaki kozongisa Congo na maboko ya ba Congolais Léopold II akangi Congo en otage pendant 80 ans asali ba massacre ba crime akati maboko atumbi bazui ba ivoire ba bomi basali ba art nostona mais Kabila boyi ko pesa mundele bokondi pat ba soutenir ba opposer la communauté internationale bat batia ba président za mindele bat bakanga ba président za mindele biso moto organiser l'élection biso moto misi président biso ça veut dire déjà a mission na yango wana a bomi opposition a sangisi opposition majorité FCC déjà prophétie ezali art ya bolingo mission na ye ça veut dire Braza menacé biso bata mukolo ba bomi mais sangisi mutu nyoso te la muka ye wana na ba fayulu na ba nini wana tout ça boyo kini bazoloba asangisi batu nyonso te bango bazoweli la transition Kabila il y a 2 ans on va fallait ba misa président na 2 ans mais il est qui déjà te vengeance ba ça politique à vengeance ça dit ba mi ba ça te pour nini bakaboli 3 mois sozi 3 mois ba redoubler ba comme 2020 alors wale salobi azomona nzamba otalisa ye le bana no ba officier wale ça 2 ans coup d'état ba boma président public abongisi sous langage alobi ke coup d'état ne ko utana armée te alobi ba renforcer sécurité tant ba renforcer sécurité c'est que garde présidentielle moura FARDC la police ba renforcer sécurité inyo ba ke coup d'état ko uta libanda bato pesa ordre pour président ezaka Vatican église catholique bato oyo est-ce qu'on retire makambo zo ba wana oyo bazana
ya ko vengeance na bango ya vérité ya ine baza na vengeance na bango ezali lamuka nde coup d'état uta na lamuka et uta na ba politiciens congolais po ba obunda ba sala effort ba remettre Congo na maboko mindele po nini mutuka sans essence voiture électronique matière eza na Congo Colbert so guerre wana bazo buma na siko bazo luka mutu ya Kabila te bazo luka Congo baza clarté baza moko luka mutu ya Kabila te bakanga Kabila te to lo banane yo lobi ba président nyonso mindele nde batiaka bango Mobutu Kasavubu Mundela Tiaki. OK. Mobutu Mundela Tiaki. OK. Laurent Désiré Kabila Mundela Tiaki. OK. Joseph Kabila Mundela Tiaki. OK. Et combien il y a Joseph Kabila pour doit balukeli Mundele? Joseph Kabila balukeli Mundele te mais Mundem Tiaki était au moment Kabila le père Akufaki il fallait président Bimamba moko 48 heures wana il dit Kapen. Et puis Kabila a menacé il dit Kapen ta bomba par rapport à comprendre la mission a été parce que le pouvoir tant maman bomi Kabila le père la vengeance Bill Clinton a dit son na longwe lelo longwa lobby ça dit Bill Clinton a vengé qui Kabila le père pour il me taper ça que pouvoir pas bien la Mobutu tu sais que le père est soutenu par la communauté internationale Mobutu na tu sais que ba obunda ba américain ba sima tu sais que dit ba américain ba sima Mobutu ba moi benani Mobutu par rapport à nzoto Kabila le père tant ba bomi Kabila le père maman plastique il a fallu président Bima Kabila ye libanda kota ramasser pouvoir en place doit zuibo Kakapamba Mundela sali le côté parce que ba solliciter effort mona ki na élection en 2006 armée mobimba union européenne yaki apona ko vandisa bokonzi ya Kabila est-ce que Kabila yemo kazaki na pouvoir au fond moi muke akizengi to utiliser avant na bango accepter ba pese kombo moko le kaki na Congo apesa talate kizengi moko boy 80% 20% ba peuple congolais kasi akabi pe bomongo mboka saboter bana mboka avant bango envoie misi bango envoie mi bango nyonso comme sous batu contre ba soutenir entre Bemba na ye effort ye ka bango ba lukeli ye ka bango mindele wana inyo basaki soki intérêt na bango eza place bango bazalité ba lukela yo mais on va penser que beaucoup quantité ba singa pas na il fallait penser bango Congo le quoi penser bango Congo te à respecter prophétie à Kabila le père ne jamais trahir le Congo donc Kabila remettre la biso parce que tozo kende sima tango Joseph Kabila Félix Antoine Tshisekedi oyo lobi ki mindele mbanda ko soutenir ba mpo ba bloquer biloko ya développement libanda lelo yo Félix Tshisekedi en pouvoir olobia wa ke na komaki loko no komia Félix Tshisekedi président de la République yana zali libérateur ya Congo même mobo utilisaki pona Mzee Laurent Désiré Kabila auto kondola kokota na ya bokonzi sima mikolo awa le 17 mais Joseph Kabila ye libérateur bo sans olier beaucoup missie chef spirituel na yo pe azalaki na kati ya bureau stratégique pona ya FCC wana to yebi to wana ba information les lois Félix Tshisekedi comme son libérateur finalement to za libérateur boni quelque soit connaissance qu'on a dans ngo ba baolandanga ça déjà parmi ba autorité mais qui bokonzi na ngai za moko na village na ana Kinshasa te ça ba limite l'état obozo le bezali l'état oyo ezali l'état ya ba belge bakal bakajika papa ku sa pesi biso connaissance auto transmettre na peuple congolais azana FCC azana peuple de liambonga na yima kambo ya te pour ça ba prévité azala ngai na yebi ki azala na ça ba prévité mais réponse ngeza boye ba bengi Mzee libérateur ba bengi Kabila libérateur ba bengi Félix libérateur to différencier ba libérateur Kabila le père libérateur par rapport à mission Mobutu azaki nango ya échec wana ni a prophétie troisième président Boumelaté mutazana message wana ya kofunga prophétie ezaka papa nkusu c'est-à-dire bokonje suki na 4e président et pas Mundele bokonje Mundele suki na 4e président mutasuki si maila Mundele ezali Joseph Kabila Kabangi doit zibo konzi à remettre na noir congolais africain congolais donc du fait il y a ça l'élection bisomoko na mbongo bisomoko et puis élection bisomoko mais moi yango na to tia Kabila lokola Ramsès maître de double de mer to tia Félix Tshisekedi lokola Raïs président de la République tout ça les photos le système il y a élection élection ils ont abouti na rien tout ça c'est élection 2018 2019 yango crise ça kaka so mbongo to tia na kati ya paiement ba fonctionnaire ya ba soldats bango bazala bien pendant 2019 oyo mbongo sommet machine à voter kada tango boya ba élection il savait pour que to perdre mbongo tango boya ki machine à voter ça qui par rapport mbongo na Kenya na Europe te Kenya na Corée ça dit non Kabila boya ka machine à voter te
élection pour ça pour regretter c'est pas la libellati pour la raison pour s'organiser tout Luka l'une de se sortir la prison mondeli le corps tient pression le colo a CP Sibila ça pour Sabino pour ceux qui Kabila Mutumabe a posé candidat troisième mandat soit il Mutumabe a Shadari bolobi machine à voter sur voter nango et bimisa Shadari mais bimisa fait Sekedi mais les lots bazako le baraka non Kabila nazali sima on va bien en français l'ombre de Kabila est toujours derrière ici même mutunyo so bazako le bango surtout na lamuka kuna mukolonyo so discours wana ezalaka est-ce que eza mabete oh bah est-ce que eza toujours boya solo que l'ombre Kabila zaka sima pona do yeka ndazo diriger Congo ndenge ba musu bazako loba Kabila longwe eloko banga poni Félix Sekedi asali art oyo l'exemple à suivre démocratie et ngo banini Kabila longwe na bakoto sa ndenge nini ngai Kabila na longwe na pouvoir mais Félix Sekedi ombre na ngai tika ndenge nini ndima ke code minier zala to ma capacité boya ba sanction to ma capacité boya ba ingérence langue au minde américain balinga te zalaka gagnant Kabila le père Moussa qui na 50-50 minde balinga bongote bemba choix Kabila pour na 50-50 pour na peuple c'est que le père a son pouvoir te en face à minde pour nini le peuple d'abord bon balinga ba langue wana te c'est bon le intérêt na bango yango moni rôle ya Vital Kamerhe et un grand rôle pour ni à faire réunir makambo yango moni élection salemi mais ba mindele ceux qui ba cette élection ça cause que François Hollande armée Congo armée français garde présidentielle atika bon atika d'instruction libe ko mboka Kabila longwa atiki code minier atiki sanction et la terre ingérence bientôt c'est peso longwa un francophonie et un impact et un intérêt mon côté alors l'homme blanc comprend que ombre ya Kabila atika nto fait ce qu'il par rapport fait ce qu'il a changé le mot à respecter comme mibeko nde état de droit kozala bomona ba signe alternance romonana alors avec fait ce qu'il dit 5 ans Congo bunga 2021 ba uta poto ba okima poto ba ya po crise da poto mai ko bunga la monde e ba uluka mutu ko esa l'essence a minde ba ko c'est génie devant fait ce qu'il dit pour asa da tournoi ozonga surtout ba bina mbonga mboka asimbonga esi ba mo plumer wa mbonga a la banque vérité bana Kabila ombre par rapport Mourazali, garde présidentielle, au bas au moment où voilà ça le coup d'été où il y a tout renforcer sécurité. C'est que le gouvernement congolais, Vital Kamerhe mais pas ça va se donner bomba renforcer Malobaki. Mais moi songi mususu ezo le kapeka ndenge basala ki na tango ya Kabila. Balingi su basala susu na tango ya Félix ko tia songi entre yena na Kamerhe. Iko affaiblir pe lisusu bokonzi ya Félix te. Soki ekomi ndenge wana. Tokena milulu mo makambo ya IDPS ya passage de pouvoir et Kamerhe ko trahir parti te et ba nous penser bon au trahir te eza ma mission cash FCC eza coalition mais minde basala kango toutefois na Congo to appliquer politique ya Poutine méthode ça na droit kuna catholique na droit kuna te Vatican na droite. Merci. Là, vous venez de suivre Jean Akakiwa. Il est spécialiste en géostratégie. Ndeko Issa Boto Felumumba, Oyoki Olandi, Makambo Ndeko Oalobaki. Nengani ni tokoki kolongola Congo na système impérialiste, na le système Oya Mindele. Ye apesi makanisi na ye, il faut qu'on revoir acte à Berlin, il faut to réclamer ba droit pa ya Mindele, ndenge basala kibiso. Yo makanisi na bino na lingomba na bino ezali nini nengani mtokoki kolongola Congo na impérialisme ko se débarrasser gouvernement congolais chef de l'état président public va appliquer ka eloko moko religion propre na biso mo africain to lité to bisa pape na biso to s'organiser to tia ba chef coutumier na place na bango to tia ba chef spirituel na place na bango église kimangiste afunga motema église catholique afunga motema likamba Congo est spirituel likamba Congo est politique sous-té pouvoir politique mama politique et si là qui na 2019 le 24 janvier à Bouo Pia to bete souma comme élection té mama politique té to c'est basé sur la spiritualité religion à partir de religion d'être obima la prison na bolo comme ndeli to ça en otage c'est dit il faut soit indépendant spirituel to ça déjà indépendant physiquement to ça libre physiquement to suis des bons somi bokonja fati ezali bokonji oyo elongoli biso na boumbu ya mundele. Ce qui nous reste nous les Congolais à faire eza indépendance spirituelle tokoma libre na molimo les sciences kolanda biso molimo invention ekoya. Voilà. Merci chers téléspectateurs tondio botondi ndenge ondimi et invitation na biso poto kabola makanisi oyo
Tout ça qu'on rappelait les téléspectateurs que Ozali chef coutumier, Ozali pe moko ya bandimi na lingomba ya Papa Nkusu. Et je crois que, chers téléspectateurs, vous avez compris. Mais sinon, si vous avez des réactions par rapport à cette émission, par rapport à notre sujet, par rapport aux réponses de notre invité, rejoignez-nous au 089 97 23 413. 089 97 23 413. Si vous avez de quoi réagir, nous allons vous recevoir pour parler de questions. C'est le Congo. Notre émission, c'est révisiter certaines pages nobles de notre histoire face aux urgences de l'actualité. L'État nous est parti, nous l'avons complètement épuisé. Merci à toi, la Mama Bouekol. Merci à toi, Martus Ndelo. Merci à Tris Makengo et toute l'équipe qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission sous la coordination de Kara Django. Merci et au revoir.